news.com. Lelo toza mokolo ya vendredi. Toyeli susu na kati ya bandako na bino mpona kotalisa bino école oyo ebengami na Institut Président Kasavubu eza na commune ya Barumbu, précisément na avenue Kabina. Mbule betaki bolanda lolenge institut oyo ekomaka ebale, ekomaka piscine, etikali mkera bambisi ebima bino mobolanda elema oyo nde tokokombate na nsima elema oyo. Merci. Christian. Mère PC Transport. Aza d'abord. Vous avez la carte? Si. J'ai signé la liste de présents. Lembango. La Kimbombo. Tokomi na suka elema oyo bino mo bolandi koma ebale transformé na kati école bato babengi yango Lac Mbombo balongoli yango Institut Président Kasavubu me bakoma kobenga yango Lac Mbombo do bangando bambisi kala mingi te bomone na mokima wana bao nyonso baza motema malamu bakoki kosunga école oyo bosunga yango pour que bana na biso po ezala soki mbula ebeti bana moye batanga eza te bana moye bakota eza te po kotya lokolo wa bino mo bomoni ndenge ebale monene biso kotokanisa ema ya njili mema ya njili te me eza école esika bana batangaka eza pasi toboyi tokende o gouvernement po biso tomesana kaka gouvernement te bino bootala biso soki bomi bosunga école numéro ya Congo Lokole News eza wana bobenga biso toza wana mpona kosunga baekole na biso na lisungi kouta na nzela ya maboko na bino. Merci mingi na numéro oyo boti kotala napesi mbote na mama Gidi. Merci mingi na directeur Eshit Mambetoko oyo aza toujours kosupervise bamero nyonso ya Congo Lokole to bareportage nyonso tozosala. Je crois tout le monde a ni na reportage. Merci.